na sepeli mingi na ndenge bolandaki élément na biso sur toboyi tribalisme. Maintenant thème ya lelo ezali pourquoi le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo azwaki choc wana. Nalandaki pe baninga ndenge ba expliquer ba makambu ainsi de suite. Mais maintenant ngai na se référaka ya que disent les esprits? Parce que le monde ndenge tozana ngwawa est un monde des esprits. La plupart du temps, orgueil et biso bato tozana bomoiboye, croyant que nous les dépassons. Non. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ngai na ke kozwa mozindo ya makambu to esalema ki wana na palais de la nation. Na lingi na pese la bino yango pour comprendre. Mais parfois je me suis inquiété. Peut-être oya mona kinga itango naza kokota en contact na ba esprit po ebisanga makamuni le kaki kuna na sala ki souci moko na lobi ba congolais. Est-ce que tango nazolo ba penza bazana mutu na place pour na koyoka makambu na zolo? Parce que congolais ye akama kaka étranger. Nyonso nzamba pesa kingai na ndenge bokonje ko yana ndenge ye ko salema. Na omona ta presse moko te na Congo zo koma po etu na kazombo e koma kindenge ni bwana boy. Non. Ezakaka eloko soki salimi na étranger ndi bogangi bokamwe bo sali boy. Bon retenir une chose. Congolais lelo oyo en Afrique ba yebeli yo na buzoba. Parce que ba yebi a réfléchir à jamais azana projet mon côté dans sa vie. Congolais azana vision mon côté. Congolais azo ebate ka kosala ni na mokilo yo nzamba pesa ye. Makambo yeli président de la République na biso na prestation de serment. Ezatali kamuna ete ba musu ba sekaki azui ba musu so moni ya kokoka. Donc on lia ko percer ko tuna nzambe mystère ni salema ki wana ni azakunate. Et loko zo utiliser congolais ba finga ka biso na ba rwandais que les Congolais aiment les femmes, aiment les bières, aiment les musiques et les théâtres. Il n'a pas de projet pour son pays. Il ira toujours distrait. C'est vrai. Attaque au pont n'a pas si. T'as la corruption n'est pas na biso. Rwandais a pauvre batiki na frontière que muto kokota te okotate. Mais biso bako biso muto akota wate parce que bomengo pays eza wa sécurité zali ao pese $100 fungoli okoti. Voilà ce que nous sommes. Souci na sala ki angwana. Est-ce que makamona ko yebisa bango bakoyoka niveau nango? Est-ce que ba député ba kolanda ba kozana mayele ya ko percer makamona zoloba? Est-ce que ba ministre ba kolukango? Ce qui possibilité zali. Tika président de la République Félix Alanda message ngana so pesa. Baka bolango na président Kamere. Baka bolana ba président Vidier Chimanga. Baka bolana ba Chishimbi, baka bolana ba Kimke, boka bolayango. Peut-être pour nabino mutumoko boya ba théâtre azolo banabino. Ba mususa kakawa ka moi juriste ya pampamba oyo azolo banini. Mais nyonso nzamba pesa nga esalema na République oyo. Likambo ya liboso. Palais du peuple ndenge bozomo nango wana. Et cause à la jamais et continuer cause à la parler oyo bokendaka ko investir ba chef de l'état kuna. Parce que loko wana batonga ngo na mystère ya Europe. Ba Belgique ba ki kotonga loko wana. Bino il fallait bo découvrir molimo nini ba tiaki po ba sala yango. Eza pembeni ya mai pourquoi? Et loko bo il faut boyeba. Parler du peuple batonga ngote na molimo ya Congo jamais. Malgré bosalaka discours indépendance kuna rien. Donc que le président de la République Félix Etienne a raisonné kotonga palais présidentiel ya sika oyo basangani na bonzambe ya ba congolais ba recommander ngo entre les mains ya Njakomba ya Yahweh Yepoa Maweja Nzambe Mpungu comme on le dit ba yebisa ye que voilà esika oyo toche mokonzi oyo komanda kundima yo akomanda ofandawa palais de la nation wana eza palais aliénation. Boluka bato bazana miso ya kotala musika bakoyebisa bino eloko na zoloba. Batonga eloko wana te na ndenge bozomona botongi kama mabele na mitendi otie ba brique esili te.
cérémonie mobimba esalamaki place wana mpona kokolonize bien mboka oyo batika miliomo wana efanda kuna na baesprit nyonso ezalaki angaliema eza relégué bokoma osolola yango na musée kuna mais esprit eza wana mosusu likambo ya mibale tala constitution na biso drapeau nde ndenge ezalaka kamwa étoile awa babariole eleki awa rouge na kati jaune muke eza baparallele ekei eza molimo mobimba drapeau ezalaka dessin ya pamba te drapeau eza eutaka na ordre mystique ya esika bozali me biso bamisululu mibale oyo baale mibale oyo misato oyo rouge jaune eza parallèle nde molimo ya Congo difficile ya kozala kokutana tokendaka kaka banzele belé drapeau il faut changer yango botika kozala distrait par moment comme réfléchir kaka économie l'énergie ceci mais pour que lokwana esimba ezalaka na esprit oyo il faut ezala drapeau ezalaka par hasard te ya bino drapeau beaucoup expliquer yango te eza piégé. Il faudrait que le nouveau président de la République, Félix Etienne, pardon, Félix Antoine, akoka ko réfléchir na bateau nyonso bakozala pembeni na ye, changer les drapeaux, construisez un nouveau palais présidentiel. Oyo ezana esprit mususu. Lié ndenge bokende ko sala na eloko oyo bino botonga te, boyebi secret nango te. Soko bolingaka que eloko wana salema pour que ekoka ko tambola très bien avec vous bolingaki bokende na exorcisme mais exorcisme wana ba catholique ba yebi ndenge ya ko sala ngo ba sala kapé mais encore que il y a un problème que je vais relever plus tard mais bino bokukaki ko sala que avant ba ya ko sala investiture kuna na palais de la nation botia ba fille vierge na ba garçon chaste bazala diriger une équipe moko ya ba homme sage spirituellement très élevé balingaki babanda koloba maloba o bakopesa bango pendant toute une semaine pour na ko déloger moi espace wana na molimo oyo batia ya palais de la nation wana. Bon, je ne peux pas tout dire ici. Et ceux qui balingi batuna batonso bakoyebisa bango pourquoi des filles vierges, pourquoi des garçons chastes. Bango il fallait baloba maloba avant de la prestation de serment. Bon, que voulez-vous? Toza musika na bakonji poto yebisa bango makamususu. Na expliqué awa attaque yo basalaki président de la République na yoka ki bato balobi oh gilet pare-balles sali bon makambo yo salemi euti déjà na fondation Kofi Annan. Esika bakendaka kuna po bakende kopona candidat commun de l'opposition. Kuna makambo bele salemaki peut-être nazobanga koloba makambo susu na muzindo mais bayebi yango c'était un occultisme très avancé. Donc kolongwa oyo Félix alongwaki kamere pe ayo kolongwa baye kokutana na Nairobi ndeko bika mwa ndambu mais bango guerre baoti nango kaka po ekoma kuna ezalaki ndenge wana. C'est ainsi que ba combat wana elandaki chef de l'État ti na prestation de serment. Mais il faut totala eloko moko. Pourquoi chance occulte les lobazo de crier? Pourquoi baye koluka kaka ba attaquer ye ba affaiblir ye? Parce que la plupart des taso botali yango ba lukaka ba chef de l'État nyons ba recruter bango na chance occulte. Entre autres mingi bazaka na franc-maçon sokotali ba benga bango ba grand maître. Mais botuna oma Ali Bongo na minute yo soki ki grand maître na ye monani to monani te. Or tango bozolanda okota na cérémonie ya occultisme wana ba signaka ba pacte de sang ba koyebisa yo que okomanda ko servir confrérie na biso au point même ya sacrifice suprême na yo même ya famille na yo yokana nos phrases. C'est ce qui fait que beaucoup de présidents, chefs d'État et Afrique, ba kota kuna, ba pays na bango etambola kate.
parce que loko bako senga ye il faut apesa mais bota la siko différence na zo la kisabino muto yo reza na science occulte ya Europe akokoma riche asombi mituka asali bona bombe soki akufi elimwa kanyonso mais mundele oyo aza na kati bakolo eloko richesse na bango etikala ti lelo ndo ozomona ba famille Rockefeller ti lelo ozomona ba Ford ti lelo bambongo na bango ezali mais soko ozongi sima otali ba africain so bakota kuna na kati batikala lokola Blaise Compaoré donc rien ne tient ezala kandenge wana tozonga na Congo na biso na époque ya Zaire tango Mobutu akotaki na Kibokoko awa a développé Bandimaye awa d'abord il s'est fait accepter par les esprits du pays par les enfants du pays Mobutu na période na zaki makasi pe fierté ezalaki ebele akoma na niveau moko réputation planétaire ya ndenge nini bazaki koyeba ke Zaire eza mboka monene batalaki ndenge a construire oyo fleuve hôtel Congo bozobenga ezalaki CCIZ Sozacom ezali ye Stade des Martyrs ezali ye Pont Maréchal ezali ye Palais du Peuple ezali ye asala bansele badaipen asala ka biloko ya biele sikoyo Mobutu tango amoni que ba proposer ye balobi foza la makashi oza la protéger mais tango okoti bokonzi okoti na esprit ya bakoko na yo okoti na bonzambe ya Afrique na bonzambe ya pays na bino ozalaki na bien azalaki seulement associé avec l'église catholique mais tango ba bengi bango bake ko sala prima curia ba longoli bango mawa ya mutu nyonso wana ezalaka ndenge wana ba bendaka toujours ba chef de l'état ya Afrique soki akoti sika balandi mbango kota wa to ko protéger yo akoti ba protéger ye mais mboka ba protéger yango te bomengo komo kende na poto papa soki ozwi lelo papier la kisinga France aza na richesse nini po comme un pays développé rien azo vivre grâce à Afrique yango wana tango amonaki ba Kadhafi ba komo résister aboma sans pitié parce que basi bazui tactique soki olingo kanga africain longola e bonzambe longola e personnalité tie e kobanga c'est fini okozwa richesse maintenant bato mususu bakoloba mais ozoloba boy biso pays na biso tika tolingi ba makambo wana ya molili ya bakoko ya boya na boye c'est ce que vous dites très souvent mais dans l'église catholique alobaka nini rite congolais na église na période babundaka ba cardinal Malula rite congolais côté na église catholique ba komo koyemba lelo na Kikongo ba komo yemba na Lingala kala ezalaki na ngote c'est comme ça qu'une religion étrangère peut fonctionner avec vous vous ne pouvez pas être en marge mais tala difficulté za na biso ezali oyo na constitution na biso yango yo article 1er je vais vous lire vous allez comprendre tozanango ka robeta maboko même quand j'étudiais je faisais le droit à l'université ngana zaki kozanga ne possibilité ya discuter trop parce que ba professeur ebele bazana bango ba élève modèle ya ba Mendele moyeba longo ezate et puis mingi au moins professeur akoti kuna akotaka na science occulte mais aussi ça qui classe sans cet événement là article 1er dispose la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un état de droit indépendant souverain uni et indivisible social-démocratique et laïque mon laïque est intéressant ngai na 1960 bazoko faire croire congolais que au komi république ya malonga au komi eloko toko koyeba comme pays na 1960 mais c'est quoi ba Congo yo bazalaki balobi na 1400 soki 90 quelques de Gokawa de vers la embouchure tango akomaki akutaki banani na embouchure ba Congo te oya koyebisa siko lelo que Congo eza Congo na 1960 c'est-à-dire ba tout moko ba outi quelque part ba yeba pesi bino notion ya boy bo sala lango chaque jour deuxième élément balobi le RDC il faut eza pays laïque c'est-à-dire eza lié na religion mon côté et sika buzoba na biso yango wana yango nous avons makambo et là qui même présent na prestation de serment parce que nous n'avons rien de nous-mêmes là-bas parler de la nation mystique et ça kuna ya biso te il faut boye ba eloko wana États-Unis azana franc-maçonnerie
France aza na Rose Croix, Chine aza na bouddhisme, Russie aza na orthodoxisme, Rome aza chrétien, Israël aza judaïste, RDC fourre-tout, aza nulle part. Ici, nous avons attiré attention. Un pays ne peut pas être sans une religion qui prédomine là-bas et qui est pratiquée même au niveau du gouvernement. C'est pour vous maintenir dans le désordre. Même aux autres, la déclaration universelle et les droits de l'homme, ezakoloba mutoza libre ya kozwa religion ya lingi ezaki plan batiaki pona kopesa désordre na noir pour que noir azala ndenge wana nous sommes landida ba pays oyo ezana ba droit de veto okoti na kati bazana religion oyo za ko diriger pays RDC siko religion ni nezo diriger ye RDC donc aza partout et que si matin ou bien to décider ce que to lingi to za ba chrétien ezala ti gouvernement ezala ndenge wana pays n'a biso ezala ndenge wana ezala reconnu que c'est un état chrétien. Ce que toboy tolobi ezala état kimbangwisi tolobi ezala état kimbangwisi. Dire que nous sommes laïcs c'est être papillon et lokonyo se koya biso to koyamba. Yango nozomona na ba constitution na biso balingi ba kotisa makambo homosexualité, balingi ba kotisa lesbianisme, balingi ba kotisa biloko nyonso buzoba o ezana culture na biso te. Parce que nous n'avons pas un modèle. Nous devons avoir une foi. Il y a biso autobando sale là, ba étranger ba koyande mukie. So que na Maroc au Kouta, islam ndezali 90%. Les autres viennent, on peut aller là voir aussi ce qui se passe, mais vous êtes dans l'islam. Maintenant RDC aza ni chrétien, ni musulman, ni bouddhiste, ni franc-maçonnique, ni rose-chrétien. Il est nulle part. Aza kandenge wana. Ce qui fait que quand vous êtes arrivé à la prestation des serments, milimo nyonso yesangani place moko et ko troubler le président de la République. Parce qu'il fallait normalement cérémonie à boye. Ba autorité nyonso bazana ba yebi que tozana iloko moko kondima na biso yangoyo. C'est ce qu'il faut décider pour la République. Maintenant, eloko mususu ezali que pourquoi ba Rwandais ba finga kabiso que toza zéro. Tolingi kaka basi donc ndumba ko mela masanga ko bina musique ko ganga ici tout ça ba te plaisir est-ce que ba fingi biso ou ba lobi vérité et là quand il faut réfléchir toti kaka ba système oyo to fandi to zakaka distrait to za même ko lukate ya koyeba si on vous dit que vous ne connaissiez pas Dieu. Mais tant que vous avez un tulendo, vous avez un nini, na muto azo biso yebite. Et puis on dit qu'on dit oh to yebakate. Et puis on bandi ko sambela na église chrétienne mais ozoloba tata nzambe mpungu tulendo oh Yesu nangai. Donc voilà confusion tous ala kanango. Ou bien vous invoquez l'esprit de Jésus-Christ ou bien vous invoquez l'esprit de mpungu tulendo. On est où? Baluba mawesha na nzambe abutu michemeni chetu tout ça bazako tanga. Et puis il y a un blanc qui vient te dire que oye baka nzambe te mundu pe andimi mbala moko. On est où? Peut-être il y a quelque chose qui vous complique. Jésus-Christ n'a pas proverbe bazoloba, c'est un fils aîné. Bon, on a compris cette explication bien. Tant on a keli bato. Akela Kiwana, il est plus âgé, mais il y a un débat. Parce que quand il y a des chrétiens, Satan zalaki anjo ya liboso ya bolingo ya donc il y a lumière ange moko ya kitoko tango sali mabe ba bengani ba Jésus ba placer ce ko pozala médiateur entre les hommes et Dieu. Cela veut dire que Satan zalaki avant Jésus. Wana za débat mususu. Il faut to ibaka makambo tozo te en église chrétienne na biso. Alors ici, on va vous dire encore que Jésus-Christ, c'est le deuxième Adam. Parce que le premier Adam, c'est Nani. Alors je trouve que, passage biblique, on a l'ingé beau tanga, beau réfléchir ma casse. To tirer en go, to filmer, na Bible expliqué. Dans le livre de Deutéronome 32, verset 7, je crois, bobani ko tanga. Boko mona nenge nzamba salaki mokila, salaki nenge nini. Débat et bandawana, beaucoup de la carte banda, beaucoup discuter, botika
ko sala ba biloko bozo sala pona bato balobaki ba ko aider biso balobaki to komela bango code Swift yango wana to bakisi na numéro de compte pour sala ba aide to ko sala ba travail to sala ba podium banani ya bien sika to kwanda sala émission to traiter ba sujet bozo pesa biso boyeba que le chef de l'État avec son gouvernement il faut pas réfléchir bazarana chaque mois ba journée ou adoration pour dire Dieu merci à Dieu. Les Américains sont dans l'église, pas pour prêcher, mais pour adorer Dieu. Ils sont bénis. Mais attention, j'insiste, que l'Assemblée réfléchisse bien. Tous à côté nini, il y a bon zambé. Quand on lit la Constitution, on ne parle que de la culture, du social. On ne vous parle pas dans la Constitution que soyons libres d'avoir une religion. Parce que la religion se fait contre. Non, c'est un désordre. Dans chaque organisation, il faut chef à l'esprit. Moi, si je suis dans l'esprit, je suis dans l'esprit. Basambe la kandenge moko basana même fois bo tambola mais ce qui moi si sikoyo aza kinto adi soki ki yana kimbangwise mobali aza témoin de Jéhovah et vous allez ndenge ni et vous allez ndenge ni imaginer c'est la même chose dans l'autorité il y a pays vous avez amené le pays dans quelle religion? Nous ne devons pas avoir toutes les religions chez nous, non. Non, ça n'existe pas. Cherchez tous ces pays, sauf nous, les Noirs, on nous laisse dans cette situation là-bas. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Mais, président de la République, quand moi conseille à Mouké, aux chefs Mounene Makasi, tous les camarades na yo te numéro na yo zalaki nango zako yamba ba téléphone ya batu. Na yebi ke ba ko changer comme chef de l'État aux na yo mususu. Mais en même temps, les barrières il faut un numéro à notre kango ou yebisha tabatu tia message na yo awa batu ba komela kayo ye bakape makamususu na nzela mususu pona niveau komi bakotia barrière po yeba makamususu te yango ne ko isaka bokonzi yango difficulté il a qui même président Joseph Kabila c'était ça aussi il y a que on ne peut pas couper ça un message oyo ya kozwa il faut kolekana ba batu mususu e batu mususu ango esprit na bango nini po ebele ba ye wana po na kolia mbongo ki spiritualité mawa bye bye.